biso mama. Ya biso mama balobi Bellevue quand na kati ya Dallas donc akeka mo ba séjour mukie ko pe makaka ndenge ezalaka. Alors mbote na bato nyonso balanda Ursule Botelwa TV bambote na bino esika bozali lelo toye na biso ko umela te. Bandeko nanga na sir so bo remarquer moi makele mukie na nzela alors lelo vraiment na ye ko umela te. Na kaka ko informer bino que Bellevue quand la patronne balobi ba pe makaka ye openza donc mama na biso mama ya famille Bota ye akeko pe manaye na Dallas moi congé mukie et pas biso pe baloba mingi te donc na famille Bota penza makele les ala raté bomoni mama voyager mais kimia kaka donc moi ete lo bébélé belé et zate alors ba ce jour malamu na mama na biso Bellevue kandi o asela biso vraiment musala ya bien. C'est normal à voyager, c'est normal à kende ko pema, en tout cas c'est normal vraiment pour aosala musala oyo eza musala moko ya ba réflexion ebele Bellevue kandi a raisonnera mingi aza vraiment maye la sala ba film moko o edikara batu nyonso aosala ba film na ye eza vraiment éducation makasi. Alors ce senga ke ko pema akendara na ye penza kei na ye apemi na ye asali pe ba séjour na ye aye kozonga po vi nyonso ya ngoyo. Ndeko kozelo profiter na vie te so okufi vie nyonso yango po so okufi vie esili ma okaka donc okeye okufi okei donc to profiter na vie po vie nyonso ya ngoyo. Alors wana pesi merci na batu nyonso o balingara Ursule Botelwa TV Ursule Botelwa TV pa lingara bino kaka lolenge bino bolingara ye. To pesi mbote na papa na biso JR Kitoko Mubia na Londres moi na Londres tongo il a déjà changé nationalité ba merveille na esi kozali papa na biso JR Kitoko Mubia mbote na batu nyonso bolanda Ursule Botelwa TV ba merveille na bino esika nyonso bozali bande on nga spesa mbala no ya liboso okoti na Ursule Botelwa TV donc si c'est la première fois ou visiter chaîne na biso alors abonnez-vous, commentez, likez, partagez nos vidéos nzamba lola akopambola yo donc partagez ma vidéo na biso partagez na Facebook partagez na WhatsApp partagez esika nyonso oyo okozala. En tout cas lelo Ursule Botelwa TV ayeka ko informer bino ke maman na biso Bellevue kandi déjà na kati ya États-Unis donc na kati ya Dallas pour na moi ba séjour na ye aye vraiment na Dallas kaka kopé maka ndenge ezalaka balobi soko travailler mingi esenga air moko kei moi kopema moi ba séjour na o vraiment to mona ba comédien de lo ba comment voyager. Quand les aka pour comédien voyager zaka pasi mais lelo penza to mona ba comédien ba comme na bango ko kende donc à voyager kei na ye to mona ba comédien ba comment vraiment ko voyager. En tout cas to pesika nzambe merci pour nzambe afongola ba visa na monde ba comédien kala visa zaki pasi mais lelo visa comment na kaka comédien comment na ko voyager pour ba sa musana bango ya malamu ba sala pembongo na bango lolenge elongo bani. Alors félicitations na maman na biso Bellevue quand bande onanga ceux qui n'ont consommé ba film était balobi film à sika déjà kota ki film à éducation deuxième saison et outi kosi là alors film ya sika pe et si et kota ki donc tous ala wana poto soutenir maman na biso balobi ba fan nde ba tombola ba star. Olingara Bellevue kandi olingara misala na ye koloba kate na munoko ke ngana lingara Bellevue kandi ngana lingara misala Bellevue kandi alors soko lingaka ye olingara ba théâtre na ye olingara musala o ya salaka to tombola mama na biso Bellevue kandi ko tombola ye na ndenge nini to tombola ye na ba partage to tombola ye na ko partager to tombola na ba j'aime to tombola na ba commentaire alors et ozala malamu mingi ceux qui polinga Ursule Botelwa TV profiter ko partager ba émission na biso partager nzamba lola à cause de longo na bino na yaki pa na bino vraiment juste pour 8 minutes kaka ya ko informer bino nouvelle oyo ya mama na biso Bellevue kandi Bellevue kandi yo liboso na bino azana mutu moko lingana e polémique te mwasi moko sans polémique ngalo ba toujours na sepela na Bellevue po azara na polémique te Bellevue linga vraiment polémique te do ye penza zéro polémique ya finga na été ata to mona batu bayaka ba finga raye batu bayaka ba lobara me Bellevue kanda tikala ko répondre mutu te ke aya ko répondre aya ko finga en tout cas lokwana ye asala ngote ye azara toujours focus na musala na ye azo focus toujours
toujours na musala na ye ka ndenge baloba ka nde papa biso fali pupa loba focus silence mbote na ba wario ba wario non ça fali pupa esika boza ba mbote na bino lobi to célébrer ki anniversaire ya papa na biso fali pupa ba ndeko bo comprendre nga na loba mbangu moko na ngana nzela melikama mama Belvito ko tikate naza vraiment na nzela na obima nanga melikamba ma Belvi na obaki jamais na kolekisa ngo bongo te fona ya ko informer famille bota ke mama azate kande baloba mama na minute vraiment azate foko ya ko yebisa bato ba yeba te ba yeba ke mama pe akeba séjour na ye aumela na ete ya umela na ete to monaka akendaka États-Unis asalaka une semaine fala sala 2 semaines mais asalaka une semaine pona kaka kokata voyage na ye po Diana Makila akufaka alors Belvi quand akataka vraiment voyage na ye po ayakaka matanga ya Diana Makila alors ye olisus to moni akeka ba séjour na ye donc aumela na ete to kita mutema mama biso azalaka ta kebwe meto ba ke ba film si ba lamba ki ezela to tiana ba sani to kabola to lia donc ba film déjà ezali ata 10 film mobimba o de ba tourna ezali donc ezelaka biso nde to kento tia basani tolia alors merci mingi na bino nyonso bandeko nanga nazalanga mulaite na singa na bino to kabwani awa to kutani à la prochaine occasion donc partagez vidéo o soko linga Irsil Botelo TV partagez vidéo na biso partager na WhatsApp Facebook partager na Messenger partager na baninga partager na batu nyonso vraiment oyo balingara biso ezaka nango musala gravité ko partager mission et nango loko gravité ndeko OK ka place ba komi partager obandi ko partager na Facebook, au partager na WhatsApp, au partager partout nzamba lola pe akopambola yo alors tous en décembre to yebi to tikali na quelques mikolo kaka Potokota 2024 dans le sambo et les kamusala nebele le sambo et les kamaloba nebele wana ngana tiki bino déjà to kutanya la prochaine occasion bisous bye bando boke na j'aime na ngate olinga mama Belvi loba liloba mwa malamu na se wana pona ye loba liloba mwa malamu souhaiter ata ba séjour malamu na États-Unis et ça malamu mingi wana to kutani à la prochaine numéro bisous bye.